Bonjour pe bonsoir bande konanga lisolo Congo. Lelo toye lisusu. Mais tolobate pour nanini. Après avoir fait l'analyse, tu dois comprendre les réseaux sociaux et le baramamba solo. Toba qui juge avec empoisonné. Ok, il faut vérification, il faut te vérifier, il faut autopsie. En fin de compte, après autopsie, le juge avec empoisonné. Bomoni, tangu biso balobeli, il y a peuple congolais, balobeli ya batu, oyo toza kolinga, oyo toza ko soutenir président biso Félix Antoine Tshisekedi. Banguna bada ko telema ba distraire président Félix. Koloba teza lokuta. Toloba ki poison na présidence. Mais bato na bosali bango autopsie te. Maman ko corona. Et puis bato bakufi mingi na présidence eza banani. N'est-ce pas ba cousin na ba camarade de Félix. C'est jusqu'à quand le président ko comprendre que non, eza poison. Soko Congolais atali eloko na aide d'expert. Ayebi eza poison. Ndima. Na ndenge makambo za kotambola. Na ndenge toza komonela makambo. Complot eza kosalema. Pour na chef de l'État ba déstabiliser. Oyo baza koluka mutu a chef de l'État. Eza batu nyonso. Bazo sa ba analyse eza bongo. Yoko boya oza nani? Toba ki juge a empoisonné. Après autopsie a empoisonné. Tobi l'entourage du chef de l'État la présidence. Ils ont poison. T'es porte-parole à l'équipe l'obité la poison te. Mais bon on a diplomatie nini parce que bato bazako kufa. Ils ont balé ka Félix te. Ils ont ba cousin, ba frère, ba mastaka ndenge zalaka. Ato PC 30, ato PC $50,000 ba osala na ngoni. Problème na biso ya makasi. Ezali président, il faut comprendre que non. Kobanda na huissier. O tolo bango na lingala pete. Banana mutu ya kataka matiti na présidence. Tina mutu oyo apangusaka mir. Bakende libanda. Président sa la staff asika. Parce que batonende bala kokufa. Il y a protégé, na ebite ndenge nini mais batone bakufi. Ba maître Mukendi donc approche na ye. Bato baza censé de mususu bachaye coup de pouce. Bato nene bala kokende. Corona ngo ezaka na présidence. Bino lo luka diplomatie tu wapi. Bato bala kokufa bolo ba diplomatie. Il y a pas il y a kolobela na kati wana o diplomatie tout consort. Na présidence, bato bala empoisonné. Porte-parole à loba wangana, je m'en fous. Bato baza empoisonné na présidence au président faut avoir précaution na e parce que là ko jouer pe na vie na e. Mais to loba likambo Alexis Tambo Mwamba awa, il est kana ba réseaux sociaux. Bato baboya. Mais tango vient quoi qui c'est na moment wana nde bato ba comprendre que non réseaux sociaux pe lo ba makambo solo. On comprend. Nous sommes là pour nous soutenir Congo na biso. Tatabo moko, mamabo moko, ekolobo moko, mokonzibo moko. Soko boy olingo lingate oki osala Congo na yo, on s'en fout. Mais pour na biso na minute oyo tozawana kaka pona ko protéger président na biso Félix Antoine Tshilombo olingo lingate naza na intérêt te mais intérêt na ngai ya makasi ezali mboka ezala ini président eza partir à lelo te
alandaka biso na ba réseaux sociaux a comprendre makambo tolobaka eza ya solo na mutu oyo aye kodementir yango ye pas la complice parce que alors ozanga koyebi biso vérité président moni bato nyonso bakufi na présidence eza poison boleki na te bobi effectivement bakufi na milliard présidence eza par empoisonnement qu'est-ce que ça fait bozo kobatela nani les garants de la nation eza wana. Donc c'est un peu ça bato mpe batuninga likambo ya Vital Kamerhe. Vital Kamerhe na ba preuve na ye justice eza makambo ba preuve soko est-il que ba preuve na ye eza ko justifier ba kotika ye quand même bana pe na ba accord na bango il faut pas respecter. Vital Kamerhe alakisaki na cour noir sur blanc que non donc makambo nyonso esalemi ye etali ete ya bana ye kosigner alors ba rapport. Donc c'est un peu ça mais ya makasi bato ba comprendre que non bato bakufi na présidence eza poison ata porte-parole aleki je m'en fous ata nzambe te biso fonde to présenter il faut to protéger président na biso na koyebi se vérité ntango alobi président tika FCC tozomona bon nayebi te ndenge bato baza kozwila makambo yango ya politique parce que politique na Congo eza kaka kofinga eza kosala baanalyse par rapport à baintérêt na yo mais so tolobi tolanda vraiment na ndenge ya propre est-ce que oyebi Félix mpe akoya na ntongo babengani ye botunanga mpo wa nini na ensemble Jean-Marc Kabund abanda koprotéger Félix moi eloko elingo ya président Keba eloko tele ye tele eloko balingo piéger yo mais lelo IDPS eza na mutu te bako mpe koya na ntongo boye congrès atomoni président Longwa yango nde tolobaki il faut qu'on dissoudre le parlement soko président dissoudre yango te bako dissoudre ye il faut tolobaka politique na Congo politique à classe eza te na Congo eza politique ya olamuki na tongo babeti lisolo mususu parce que constitution wana ezalaka préparé par rapport ya Joseph Kabila Kabange na FCC. N'a vraiment ce qui est vrai dans l'entourage à président de la République dans mon amtorope sa confiance dans la minute. Et là quand liboso président face à dissoudre dans nous parlement. Makamusus to kolobela sima parce que dans minute ce qui est vrai président de ma colonie balé na CT Jean-Marc Kabund eloko ko salema na butu ayoko bisa na tongo mais siko so likambo semina mta webisa e amuntu te parce que ko sala congrès eloko senga ba voter budget te ba ko ya pe ba bibo to futa mana biso te mais to salika eloko moko boye to benga na président de la République yango wana ba tu misusu faut traduire bango na justice na ebi na ba article nini te parce que moi je m'en fous des articles en respectant la constitution batnet ba lexita momwamba batnet ba mama wana ya parlement donc ozala wana te pona ko critiquer to ko finga non nous devons nous dire la vérité en face. Fils mukoko banda ko lobango mais bato bi non fils mukoko mutune sala ka bien te fils mukoko lobi ngana zawana pour nous protéger chef de l'état bien kazaki na nzambe temme abazoba sur le plan physique alors on a clarté abi mariage ya FCC na cash il faut si là ah tes fils mukoko comme ko déborder oyo mboka ndenge nini peuple ndenge nini oyo soko bozo mona ka ba intérêt na bino bosomba bandako ba 1 million 500 000 3 millions
mais bobo sani que non sans Tshilombo mboka okota na guerre. Parce que ce qui est vrai, tout ça on analyse. À part Félix Antoine Tshisekedi, Moutouni Toro tient la présidence. Bon, c'est la réponse. À part Félix Tshisekedi Tshilombo, bon, Daniel Safou, aventurier. Bon, troisième voie, mais président honoraire Joseph Kabila Kabangala qui ba opposant na biso noir sur blanc qui tozaki na ba opposant te onyo shabima opposant les lois azawapi. Nous devons protéger les chefs de l'État. Ko protéger na ko bisaye bo solo na ndenge to l'équipe ene tando to yebisi président la likambo ezali boye bato ba ko na poison. Toloba qui juge à Koufi na poison, ba tembe ba meki ba moni poison. Ba onyo ba Koufi na présidence. Il fallait pas ça ba ngo ba autopsie. Ba ningo bisa président bo solo. Ezate ko zanga moyen autopsie. Mais président bato ya président ba comprendre ba ya FCC ba comprendre so to bi poison. Ah président Rokima. Il faut aux années to bo me pété. T. Conseiller, directeur, ou adjoint, Bangoni Solibanda, président a raisonné qu'on recruter des membres Moussoussou. Parce que l'Obasou qui n'est pas naé. Atikali président de la République et garant de la nation. Mariage à FCC, il faut si là. Parce que surtout dans l'Obaboué, parce que tout le monde a danger. Tant que l'Ongoli, Jean-Marc Kaboun, tu comprendre que non, Kalamingité, l'expert, il y a un coup d'état constitutionnel, bazan a gâté ma solo. Ba corrompre, on a combien? C'est $1,500. Tel que Andimi, il a sous Jean-Marc Kaboun, l'Ongoli, 1,500. Si on peut dire qu'il a 7 millions, et qu'il y a 700 000, 800 000, est-ce qu'il faut l'Ongola? Tu as là, tout ma casse, parce que Jean-Marc Kaboun protégeait les chefs de l'État. Et donc, aux Alawana, l'issue, l'icolo, l'issue. Parlement, il fait longo, il va faire un ndako. Bishopé Tokoya Nengeni. Il faut pas pro Félix Bazala. Bato va soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bishopé Tokoya. Bato ne fait pas vendre un ndako. Teni entourage à président Félix. Donc dans les tigaka ndenge président Longwa qui Joseph Kabila Kabange attiqué le domestique né ndako. On a mon il faut travailler na e. Te. Ba innocent de badako kufa. Donc, pour nous malobate, nous devons soutenir les chefs de l'État. Na koe bisakae bo solo, na koe bisake makamuna bo sembo. Président la babomi bato. Ko informer la population effectivement na staff à président, bala okufa la poison. Ko informer bato. Parce que si on veut informer, biso te donner information avant to pe sarabinango déjà. Chauffeur à président Koufa Gavier Kouya Kobarataka, Kosa la président Félix Antoine Tshisekedi du coup d'état. Mais jusque là, banquette et Soukawapi. Enquête en ceux qui pon abino moko. Te. Enquête on a pu faire biso. Parce que biso pe to bate la kamokonzi mboka, biso pe to bate la kamboka. Eza soko makambo eza ndenge wana na ba intérêt na bino bokoloba te soko komi na ba désavantage na bino bokomi ko benga biso to kufa te to oyo boye bisaka biso bosolo bana mboka bayeba bosolo esiko la bango. Donc pour na koloba mingi te, donc nous devons soutenir notre chef de l'État et puis chef de l'État comprendre so ba bisier
bato tel baza kokufa na poison alanda baconseiller wana te baconseiller wana mingi baza koprotege ba $500 na bango na ba $1000 na bajeep bapesa bango biso tonana intérêt te ya koyebisa mokonzi ya mboka biloko na désavantage na ye tokoyebisa ye bosolo esikola ye problème makasi ezali chef de l'état ayokelaka biso parce qu'avant avion ekoya toyebisaki makambo Alexis Tambwe Mwamba mais lelo kombo interpellé na justice tolobaki makambo Albert Yumai aza koyiba mbongo toyebi justice etambolaka malembe na limemia mais eza makambo mosusu ekotambola malembe te e mpona Pasteur Mukuna ntango aza kolobela mutu moko tel alobane mpe bosolo Pasteur Mukuna aloba makambo ya solo éveil patriotique abindeni mboka il faut etamwisama na baaccord ekozala makambo asalaki ya solo to ya lokuta pour moi je m'en fous problème nange ezalaki ya makasi ezalaki ndenge Félix ndenge Joseph Kabila Kabanga banda kokotela bato na ye il faut pe président en attendant azwa nanu liberté provisoire a continuer bitumba na ye akotisaki plainte mais tokomi wapi na plainte wana Mukuna alobi makambo ya solo aza koloba makambo ya solo c'est jusqu'à quand mariage wana batia ba DG mariage FCC cash bato bayiba mbongo bolingo loba FCC cash président il faut dissoudre le parlement pour na bakor wana no ekweya toyebila mosusu bakotie na kati ya insécurité moko boye X mais tant que expert à ça comprendre yango donc tosenga président de la République a protégé biso batu na ye population na ye andimelaka biso baconseil wana bayekaka kolia mbongo il faut dissoudre dans bacabinet wana o conseiller intel o conseil s'il faut renouveler sans pitié donc c'est un peu ça politique à Congo ndenge eza kotambola mikolo oyo bato baza na présidence po baza censé protéger Félix Antoine Tshisekedi bozala vigilant bato oyo boza na confiance na bango te boyebisa président benga na bango Congo ekotambola ndenge wana na ndenge wana nde tokolonga. En tout cas, merci beaucoup plus. Naba oyanga, vous s'abonnez, vous likez na lisolo ya Congo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Na lisolo ya Congo, tokoloba bosolo pe et kosi kolabiso. Bolanda biso. Ezalaki yabino Bobby Batantu. Guerre civile 63 501. Donc, makambo bandi quoi. Merci, bo s'abonner, bo liker. Mbote na fiston, mweni oya pembe, bambote na madame Niclette oya papa Bobby. En tout cas, merci beaucoup, please. Naba oya ngai, bayo.